Merci fidèle abonné à Gaïni Chikeva Bilengi TV ainsi que Gaïni Chikeva la Supreme TV. Car Naïb Sarabino, en tout cas, bon message, Nabisobo s'abonner massivement na ba chaîne Nabisobo aimer, bo partager, bo commenter ba émission. Car Ndenge na lobaki que biso a différence et ça toujours Yamakasi. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, au nom de Francis Noble, Molobeli Bana Congo, Molobeli Bana Afrique, pourquoi pas Bana Poto. Quant à moi, je dis déjà bonjour, bonjour à notre boss Gaïni Chikeva Nakati à Paris. Balobi motema ya Platini Masamba Matete toujours, babenga kai monument vivant. Ya Matete Platini Masamba Matete toujours, molongani ya Gaïni Chikeva. Vraiment, bambote émission yango ya kitoko obosingaki. En tout cas, bolobaki to meka mpe ko sala la différence, ndenge bomona ba émission kunaka ko finga. Kunaka balobaki basalaki bome. En tout cas, biso tozui conception oyo ya sika. Toye nango ayesope bo copier na bino po biso tozaka balakisi nzela donc to bandi idée to bandi conception oyo donc okena otina suka. Nazanga moko na plateau nanga bomoni déjà invité azawana sur place to redécouvrir ensemble azanani asalaka nini et puis besoin na ezanini et puis présence na awa azolo belanini. Bonjour papa. Bonjour frère nanga. Bonjour, c'est Christian Muzambi. Christian Muzambi. Ouais. Abonné à Gaïni Chikeva Bilengi TV ba Christian Muzambi azanani. Christian Muzambi azam menisé na sala ba cercle na branche ya cercle. Ce qui est tombé que na sala kiti na sala nini na branche mususu na kota peu. Donc en vrai dit Christian Muzambi azam menisé. Azam menisé ensemble na tout nyoso ba bengi menisserie na za na ba kiti na ba cercle travail ni au salaire beaucoup plus. Travail à Makashi singa sku na sala ande ba cercle po ba kiti ya ga sumi tipo na kuma base mingi na cercle. Donc comme base mingi na cercle ka ande to ke ndepé déjà au kotinga maman na sijango donc surtout lobi au comme base mingi na cercle parce que on remarqué que ba mort eza trop donc ba to ba kufa trop vente pe ça la magito par rapport à kiti anda ko mto vendre la 3 ans 5 ans mais liwa eza chaque jour. C'est par rapport à ça ou bien comment? Non, eza par rapport à bonté. Eza siku kotala par rapport ya nzambe ninga sala mukili na ye biso batu to botami to komi kokola mort ye mon nzamba sala ke mutu va kufa. Eza te ke pona ngai nde muna créer ke likamo boye na koma na base ya cercle no. Eza ka metimo boye na ndimaki pona koma sala cercle to sunga bande ko bakufela e batu ngabe na kokufela pe mutu. Combien des années na carrière au Yarosala Basserke? Ça fait déjà 18 ans déjà. 18 ans d'expérience. Donc, nakoloba au kundite mais au sali déjà par rapport à calcul combien de cercueils au kundeli batu ceux qui au contact. Et dépassé déjà pe 1000 cercueils ou 1500 cercueils déjà. Maître yo bomi toi hein. Te ceux qui ngana bomaki bamsu nzambe balinga bomanga 1000 cercueils de 1000 personnes ba dehena c'est donc yo mutoza fabricant ya ba cercueil na ba. C'est bien, je suis fabricant. Mais le but est que ngane mna bomanga batu. Nzambe a permettre que mutu ana kufa ngapi na zamu mutu pe na kufa. Toujours évoluer tel non caméra ba abonné na biso ba Holanda. Expliquer non biso tango la murana tongo olamuki na tongo ndenge biso zalaka olamuki ofuka me binzambe ndenge na oke yamba musicien boye batelanga protéger ngai makambo nyonso mabe o diable a préparé na nzela ezala nile yo tongo olamuka na tongo prière na tongo fuka ma ezalaka nini avant ya agence. Bon, les vraies prières ya makasi zaka nzambe ndaza nanga batelanga batele bandeko bazaki malade babika. Oui. C'est vrai. Babika po baza batu lokanga so babiki oteka nde te soki bango babiki eza bien ponanga bolamu na nzambe okumisa maponanga soki o akufi ezala mbansu ponanga te nzambe ne muta permettre que ça ni akufa lelo soki nzambe pas décider po nzambe est capable na nyonso lelo pe so nzambe décider qu'à partir lelo pe muto dae azate ko passer pe okufa. Ce qui nous a permis de nous faire mukile ko kisamaki te c'est que makamba mukile linga ezala te auto mona lelo comme ye muka ko kisema mona amoni kende abu na temps esenga fo serge fo ezala
nini faut ezala tout. Ça va te ozonga wana. Mais quand on yebisa biso banda fabrication donc dès le début tina suka fabrication cercueil ça la marandeni yebisa biso ba étape tout ça sur étape to kendaka mumbele to sombi balat ezana ba sorti ya ba cercueil. Tozana Papa Wemba, tozana Marie Misambu, tozana Abraham, tozana Tola, tozana ba Papa Wemba yosani na marambo pardon. C'est-à-dire eza ba art oyo bakundela bango na cercueil na bango etikala armba mona cercueil wana ekoma origné. C'est que Marie Misambu eza Marie Misambu ya nzoto te. Eza aro bakundela ka Marie Misambu ya cercueil yango biso nde ba menuisier to créer pe aro poto banda ko zongisa artiste na biso na mode que Marie Misambu kufa mais art na eza pena ba ndeko bayaka balobaka ke non ndenge yo lo ba peut-être ba client pe ba yebi bongo ke so yo luka cercueil tuna bino cercueil Marie Misambu ezali ya Papa Wemba ezali bayaka pe batunaka eza mingi. Ezaki na kalabando tuna biso ezaki madilu ezaki oto anucha balambri tanto longoli et comme Papa Wemba avec Papa Wemba tout moni susu Marie Misambu na temps ce to créer ki logo mo ezaki suko Hyundai eza suko 6 coins donc cercueil Hyundai pesani oui cercueil Hyundai eza pour tous les artistes. Tant de gens art ya Marie Misambu tout moni Papa Wemba tout moni nani faut to créer pe loko na biso ntaka ba artiste et même ma biso pe na art na biso bien. Ya Michael Jackson pezala. Oui, pourquoi pas. Michael Jackson eza semi ya Formosa, eza ba bois moko ba bois di. Eza Formosa to tentango na couleur mo boye. Eza ba couleur mo bronze. Et malwa nguma menguma te eza ba dessin nguma. Est-ce que ba branche wana pe na Afrique ezali ya Michael Jackson? Oui, ezali nango mais ko faciliter mamsu ba art na biso po ba matériel mingi ya makasi toza nango te. Tozolinga ne mamsu ba soutien makasi yo kozala mamsu libanda ba bande ko na biso ba libanda ba otala ke ba na ba travailler bien ba sana ba mike ba art na bango eza bien ba ko soutenir biso mamsu selo ba art tout ça là. Surtout sing mamsu bronze kozala mamsu eza mamsu mo difficulté mamsu ya ko kende tin Europe ne tinga bo mbongo kende Europe eza te. Comprendre? Ce qui mamsu ba facilité que tout ça na maison mo bo tout ça là na Kinshasa eza mamsu to somba bronze ba artiste ba somba to créer na biso ba art. Comprendre? C'est ça. Platini Masamba matete toujours azota la yo différence ni opesa entre ba cercueil oyo utara poto na obino bosalaka est-ce que oya poto eza matière moko rare ou bien comment donc ya bino awa eza ba branche nde tolobaka ba nzete kaka ya ba mbila non nzete ya manga ya avocat ou bien donc source vraiment ya branche bosalelaka cercueil eza nzete nini. Tozana Lifaki, tozana Kambala, tozana Formosa, tozana ba sorti ya mabaibele. Mais ko différencier cercueil en Europe, Kinshasa et mima biso mambebele. Pourquoi? Parce que nga nazo soma libaya kamba moko na sali. En Europe, bakolinga te azwa libaya a transférer ngo asala cercueil. A cause de poussière, à tiango avec des cols, à kangiango, banda munene, à kangi cercueil avec des vis. Ce que biso to sacrifier à planche munene, et à Kambala Formosa, tout ça les cercueil. Ça va, merci maître. Ndenge kaka bozana atelier, na moni atelier déjà wa na mona bande ko musuba osala. Et arrivera pe ke ndenge au sali cercueil au lembi. Moi pongi peu yo koti na kati olali mwandambo après moi la muki ozongeli boulot. Ouais, c'est obligé. Eza loko ande to saka ngana osamba musuna nova bena zaki na kati ya nini mobuyi. Na place na musala carrément na lembi na ndosa cercueil. Koti na kati olali. Na koti na ngana lali yeko la musanga pe 18h 16h. Un esprit hein. J'ai pas l'esprit, ngana régional toujours ndé na kangaka planche sur planche, ndé na kozala pembe tout pour mutalala.
Merci beaucoup. Vraiment, napesi vraiment bambo tenanga na Freddy Chikeva, hein. Ya na biso Freddy Chikeva vraiment na mikili. Pati Muluba balobi full boss Pati Muluba, pourquoi pas na Olga Mbimba, motema eve na biso Robert Bikakala, hein. Kenny Tobe, le Kenny Tobe balobi Toyoka Kayoka tolingi o manifester, hein. Kenny Tobe manifeste toi vraiment. Raoul Opango, hein. Nyamalembe, Nyamalembe, mon vieux Nyamalembe, vraiment tonito sentir. BG Bilao, vraiment manifeste toi na bibi batu nyoso na tangi ba kombo bo partager ka ba émission na biso, bo bengela biso ba abonner ba s'abonner lisusu, bo aimer, bo commenter vraiment ba émission na biso, hein. Gaini Chikeva vraiment musala yango kitoko, hein. Platini Masamba Matete toujours balobi monument vivant na kati ya Matete, hein. Tant ayoka ka boye Platini Masamba Matete toujours etindara ya ko taliboko na poche, etindara epe akanisa pe ba o bazanga balobi aza papa moko malamu, jeune moko malamu, balbi elamba epana ezelo roté. Donc Platini Masamba Matete toujours boulot yango ezo continuer tokomi na kochite na émission na biso maître ndenge okota na domaine oyo ya kosala ba cercueil ezana ba difficulté mususu okutana nango. Oui, nakutana ba difficulté moi makasi epesa nga mamsu ba défaillance mamsu ya koloba kena tika mchala. Comme nazaka mamsu na muru ya koyeba kama msana nga yango na ndimaka na ba difficulté wana na continuer. Mingi ya makasi tumesana mingi kosala kana si demain. Na si demain ce qui ezaki mamsu en dehors tozaki na Europe tozaki na nini ba nga ba pesa nga mamsu ba si électrique. Elembisa nga déjà comme nazaki na muru wana yango na nazala ka fort na msana nga pona bima maître na ndima mwana nyaso. Bon, ndenge ko per cercueil pe tolobi eza ko mon malamu. Alors Pati Muluba, Kenny Tobe, hein, vient biso Robert Bikaka la papa social, sans oublier na Platini Masamba Matete toujours bazotala yo. Bato nyoso na tangi ba kombo, ba ko lo ba peke non, to découvrir que monde ngo pesa bien, eza ngo pe na la. Ba ni ba investir na Kinshasa ba luki yo maître, hein, matériel nini to départ na bango o ba ko bandela commerce wana to affaire wana. Il faut ba banda na nini. C'est bien na question makasi en tant que grand journaliste. Ozaka mutamaele belé pour na lingako makasi. Moni le vrai débat funérailles ils en ont belé. Funérailles ils en ont belé par rapport à ba matière tout singa ka tout ça les musala. Tout ça n'ont mais tout travail comme makasi. Toko appelle quoi bateau bazali banda. Si on a bateau na o tangi bana mikili. Siko ba ko boule peke non tout ça là non toko tano na monde o siko ba biloko ni ba pareil ni ba genre ni ba pareil o ba ko somba enfin que ba ya no ba investir pour ba ko luka pe yoti. Hein? Non maître ya na atelier to banda cop. Toujours na manque ya sillage, toujours na manque ya siriban, toujours na manque ya dessin, toujours na manque ya gourge, tu as manqué à chasser des gourges mouquet, tu as manqué à ba petit gourge limite. Et ça va ligne monte tu as quand on baya. Mais si bateau bazali banda suba ebi ke bandi kuna bango bazala musala bien azana posa mamsua s'invertir sur na musala mamsu à cercueil. Soko ai mamsu na ba machine wana isala biso bien mabaya izana ngo cher na Kinshasa. Et ça le go Europe te ou fan Europe to sumba planche trop cher. Tu y en a qui ça planche mourir mamsou 7000 8000 francs. Bon, pour nous ça là il faut $50 $60. Puis ici là bien il faut à $100 ça $50. Mais côté là avantage que somba ici que somba j'ai comme ça biso pe comme $200 $220. Pour nga bina lingana bénéficier faut na mango mamsou 250 300. Bon. C'est ça que y a un de mes sur mon licolo makasi. To chiter na biso déjà dernière question maître. Balobi coronavirus o vraiment bol sepeli makasi bino na ba couturier. Ba couturier kuna cash ne bino. C'est comme si ndenge na kini pe bato badaye na bango ebelete et sali bino pe bien te parce que ba pays musu ba teki cercueil blaga pa. Hein coronavirus o yo ndenge ye ou bien sur épidémie musu ye et continue na Kinshasa, est-ce que vous pouvez mettre en compte prier pour que l'épidémie aussi là vraiment to sepela de façon que moi vente peut ça mananenge ya bien.
Dans les bancs, Nzamba Zaka Nzamba Bolingo. Soki maladie le ye ngapi na mutu luka batunyo so ba kufa. Jamais ngana ko lubakende abu batu ana épidémie ye batu ba kufa non. Parce que ngapi na mutu épidémie ko ya pi mamsu veranga na ko kufa pe. Ça va mettre mot de la fin puis numéro de téléphone na nyoso lobby. Message ni au pesa na bana ya poto bazolanda yo Kenito bazolanda yo Robert Bikakala et puis mère na biso Olga Mbimba bango nyoso bazolanda yo Platini Masamba Matete toujours bazolanda yo. Message ni opesa bango par rapport ya monde na yo et puis ya ba vente ya cercle. Bon ya makasi na ngana lo ba ya liboso na ngana saluer na vina ngaza na poto selenge malibi soko moninga otali petit na obo yo moko otala ka petit na ngaza guerrier vina nga gelo yemo ayebi ke petit na pas guerrier zuba esiko za otango otala petit na obo na France otala magende abo mona na kisasa za pe guerrier. Mais moi de la fait makasi zani bosunga bandiko na bino basunga biso na par rapport à musala na biso tolingi ese belé bazaba kuluna mais biso to ba kuluna te toujours kandi ba matière ko sunga biso na musala na biso ba art ese belé poto créer lisusu esunga biso comprendre ya makasi zani bongo po ya munene na grand journaliste na ngao na linga makasi Nzamba sunga yo na ba émission makasi osala ya bolamu ya bien ya propre so mutatala ngo bo ataligete na zamba mona kati ya vision. Non na téléphone. Numéro na nga ya téléphone eza 081 18 81 620. 081 18 81 620. Merci beaucoup à tous nos fidèles abonnés à Gaïni Chikeva Bilengi TV. Pourquoi pas na Gaïni Chikeva la Supreme TV balobi. Izarara ya mutumoro Gaïni Chikeva mwasi Nzambe, mwasi Malamu, mwasi Kitoko. Balobi wana ancienne. Bon, maître père assis la raté. Balobi azara maître. Si le azara maître. Gaïni Chikeva vraiment bambote siko zalina molonga inayo Platini Masamba Matete toujours. Pourquoi pas ba o ya biso ba o basala rek ton émission ko tu vas partager ba aimer ba commenter là je salue directement à Freddy Chikeva notre grand frère Freddy Chikeva parti à Mikilikumna na Pesombote Pati Muluba manifeste-toi. Pati Muluba manifeste-toi. Balobi des ans toujours tanga Pati Muluba mais toujours sentir te manifeste-toi vraiment. Na pesi mbote na Olga Mbimba, maman Olga Mbimba depuis le bâti lelo donc naza na sanzete na zozela motema evena biso Robert Bikakala pourquoi pas na Kenitobe lever Kenitobe bambote na Raoul Opango Nyam Nyamalembe Nyam Nyamalembe vraiment manifeste-toi aussi BG Bilaou. En tout cas, ceux qui bossent là qui émission Oyo, Bopesa merci na RH Mtoaza na sima caméra. Pourquoi pas na équipe Mumbai Gaïni Chikeva Bilengi TV, Gaïni Chikeva la Supreme TV. Na pesi mbote na mon vieux Mandela bete 1 kilo d'or na Belgique balobi. Kwenda vutuka donc mon vieux boss vraiment na pesi mbote na batu nyonso o balingaka biso ba o nyonso balandaka émission na biso ceux qui bosepela ki na émission bobo sanate ko partager bobo sanate ko aimer bobo sanate ko commenter. Quant à moi je vous dis bye à la prochaine émission sur la même chaîne avec le même présentateur et le même rubrique. Bye.